L'histoire des journaux de Kina TV, la championne a porte-monnaie magique et baby sa vie nanga pendant 5 ans. Bandeko. Porte-monnaie magique et baby sa vie andeko mwasi pendant 5 ans. Akuta ina mobile. Mobile a proposé. Bandeko. Kozapete. On se retrouve juste après la pub Oyoka Lolenge nini ndeko mwasi porte-monnaie magique et baby c'est la vie pendant 5 ans. Vraiment, on est juste après la pub. On écoute ça plus que du pétrin bandeko. Vous avez bien, hein? Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke massivement okozala décité awa mwasa mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités afisho nde makambo afisho oza danger Afisho oza danger afisho mwasi na taille S likukuma ya sexy vraiment rien à dire. Ceux qui t'aiment botuna mira buka botuna isosé botuna catégorie venda koyeb sabino qui était la championne en le makambo solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre la championne notre m'a dit qui n'a donné quand on était là Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na ba abonné nyon Suède Kina TV partout dans le monde ici Kabozali, j'ai du bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benz Benzoula. Mutsuka Yatalo 4x4 double pression ya Suède. Kimi Makene chez de Panama. Bandeko bana ya Congo Afrique mobimba tous les 5 continents. Partout dans le monde bino boluandaka. Kina TV bolandaka la championne. Boyoka li solo. Porte-monnaie magique. Et baby sa vie na ngai. Mireille pendant 5 ans la championne. Ma pamboli mususu yaka rapide na vie lobi kete. Ma bondeli nange kokisa mi nzoka la championne. C'est qui na Luanda célibataire corps âme esprit. Bande que mutumsa ko za la célibataire na corps mais âme na e aza marié esprit na za marié. Il peut être bandeko. Mireille alobi la championne nazala ki célibataire corps âme esprit nanga. J'étais célibataire. Na kuta ina mwana mobali moko Nzamba pamboli apese kitoko apese pe mwa ba moyen. Omuno babengaka bagangi. Bana mibalo batindika bato. To bandi ko solola nde bolingo ezalaka kaka boyebi kaka lito ikete petit na lelo lokwa dara petit na nganga na lelo lokwa kwanga nchesa boyebi kaka sans toi je peux jamais vivre sans toi quand je te parle pas je mange pas nzoka avant que ta benga osalie si boule lokwa modero boyebi ka bolingo ba africain ndenge ezalaka lokuté le ka vérité mukie Pandeko le terrain était ma boule na bomo ya Mireille. L'arbitre était collé, les supporters bolo bakutute. C'est du pétrin. Alobi la championne, okutani na mobali. Azo sala lo ba projet ya venir. Que comme que yonde mama bana nanga Mireille. Yonde nyoso yanga couche tard de moi. Yo penduza moi sur bande kozanga pona zala complet. Ya la championne. Donc ezake maloba mobali e kwesi yo tebe. Maloba mobile kwesi penza donc yoko ka yoko. Maloba mobile tiki yo kidiba. Mobile kitoko bando zela ka nga po vineza la complet. Ote Mireille
nga penza na lingaka mwasi na nga kobota awa na Luanda fopa omoni lokwa ngai moko natindika bato nga na otindika yo okende Brésil okweya la championne mobali otuna yo okende mboka nini taka biso mingi na Angola tolinga okweya na Portugal na bikete na koya na Portugal soki Portugal te France abi ok problème ezate mais il faut to banda nano wapi na Portugal pardon na Brésil bandeko la championne ngai te mutu na bimisa passeport nazalaka na billet na nga nazali na carte d'identité na nga mais passeport nde ezalaki te la championne mwana mobali wana banda nano démarche passeport ebimi tant passeport ebimi na lobeki te c'est que mwana mobali aza sérieux la championne mokili eza ya kobeba toyebi te tolinga nani toboya nani totika nani mama nzambe kaka nalobaka yango bamama bapapa tobandaka kobondela mpona bolingo ya bana na biso mabala ya bana na biso dès leur bas âge kozela te mwana koma na 25 ans 30 ans tobanda kotelemela démon ya stérilité obente ya nini oyo ya nini ya célibat te bandaka de mena kosakaka mpona bana na yo mibali ya mabe basi ya mabe na nzela bana na ngai bakokutana te bandaka koloba parce que eza ngolu bandeko eza ngolu mutu mosu akutana na mwasi malamu le mosuku tuye ku mobali moko ya jo popi soso ba bienveni mwasi mosusu akutana na mobali ya malamu apesi nzambe wana nini eza kaka ngulu misusu bakoma batension kokita komata mibali mosusu donc bazwi na ba AVC donc omona mutu akoma philosophe okutana na nzela azolobaloba yokanisi asalaka na parlementaire debout oyo ya IDPS nzoka eloko te baproblème eleki ye bandeko sedi Petrin ndeko Mireille alobi la championne mobali asaleli ngai passeport emonani abandi ye moko amataka bato donc aza gangi akokai koza mwasi oyo nyonso alingi me ngai nazalaki omoni bafi oyo ya mumu bafi oyo ya kimia wana oyo penza donc alingaki aprofite na naivete na ngai la championne mobali asali vi nini passeport makambo tout après 6 mois nga ta namoni mpo mobali asaleli nga passeport nayebisi grande sœur na nga alobi c'est kaza mobali aserie la championne napesi bolingo napesi mapendo napesi love bobakisa na minoko na bino napesi nyonso mwasi akoki kopesa mpo tale na bima na baescro bondo ashinyo nzoto ashinyo nyonso mais oyo donc ozomona mobali aosalelo projet yo okende kobota na poto la championne napesaki nyonso à chaque fois zo insister Mireille sala de sorte que ozwa zemi te po kobota awa tala kaka toyaki koluka donc biso tomona pasi bana na biso bamona pasi te la championne bozala na place na nga bino baobo koyoka lisolo mwasi nini alingaka koyoka ndenge wana te mobali aosalelo projet ya vie ke biso tomona pasi bana na biso bamona pasi te la championne kanda olobaka c'est plus que du pétrin. C'est plus que des pétrons lobi penda sango ekei na Kinshasa na sololi na mama kutu asengi kutata mbonga libala te yaya kende na nokoma nani na fanda ki penza mwa sabotosi nzoka la championne porte-monnaie magique eloko ya ofele na mokilo ezalaka te tinda za kosalela nga aosalela nga passeport wana azosalela ngai démarche ya visa azalaki na quelque chose na nzoto na nga la championne visé bimakate et bimi azalaki quand même na 2 semaines ya préparer voyage nanga visé bimi wapi na Brésil lokwa na yebi ye la championne aza gang atindika bato donc wana kuteza tembete yo moko mwasi agangi base bele bazo ya wana azo bisango bitande batanda miawa la championne yo motalaka nzela poto akolinga moto ya lingi mais yo kutozata ne loko te mobola mais kimia na yo kaka ote na ndeko observer yo na moni penza la championne nazalaki na temps ya kosala nini ya kobongama habiter komema biloko ebele te tozo voyager na ye
po ye penza. Donc ye azalaka na mukanda ya mboko Brésil, asalaka Angola, Brésil, Angola, Brésil. Habité, donc ne kotika yo osala nini, o s'installer. Non tika o s'installer po to meka ko kotindika yo mboko yo lobi to kotala soki Portugal te France. Bandeko. Mireille alobi la champion na bongo mi 2 semaines. Na memaki na ngai lokote, na kangi suki na ngai et tout. Na mona mobali ayelanga ba porte-monnaie. Bandeko. Porte-monnaie batiaka mbongo. Porte-monnaie batiaka ba mbongo wana. Abikete akenda kosomba nkutu wapi na wenze ya São Paulo. Wana kaka na bato batambulisaka wana. Azwa quelques porte-monnaie, je crois entre 15 comme ça. Entre 15 porte-monnaie. La championne. Ayanango na ba chassé la championne. Nazalaka na valise kaka, valise à main quelques bilamba. Abikuna na Brésil nyonso eza. Porte-monnaie na ba chassé alobi kete kuna ete kamaka na primoko ya malamu. La championne a 2 semaines ekoki to lakani na bandeko na ngai ezate ke o visa ya mbata te passeport na ngai visa zo mona na kibu donc ezake te na okende na laki libota na laki bandeko na laki baninga. La championne na voyage te to voyager mobala kodenga déjà bikendenge za wana loko eza mbali boso yo tia makolo na Brésil le msuba koyo ko compliquer et tout mais sala ndenge nini yo tikala mutu ya sima na nini na avion parce que soko kiti muta liboso tango wana ba policier bazala na courage ya ko contrôler ba ko compliquer na ba question belé malgré eza visa no me ba ko tuna o ko kende wapi adresse oyebite mbongo ye ko fanda panda ba temps oyo nyoso to wana bima mutu presque ya suka wela ko bimate ngai nazo kita muta liboso na saina ke no ko bongisa terrain na ozelo kuna na ngambo. La championne. Et si ko komate mapate kweya donc izoba liboso mayele na sima. Mobali akiti nga na fandi na ngai nde mobali apesaki ngai ba consigne. Tango avion ekiti batu mingi bazalaki pressé ya kozwa ba valise na bango tout nga selon consigne donc nazelaki batu mingi bakita penza bakita. Nga nazalaki parmi batu ya suka. Ya kokita na avion. Je crois na simananga si je me trompe pas. Soki batumi balete mi satunde bazalaki na simananga. Donc mobile nange sa kitaki déjà. Parmi batali boson. La championne. Tokomi wana ndenge zalaka. Bozolanda kaka Saïda donc sorti voya sorti bozolanda kaka pono na komate nazolanda kaka nde mobile alobaki landaka kaka mouvement ya bato nazolanda kaka mouvement ya bato bandeko. Na komi wana na leka boye balobi na ngaki te dona na mopanzi po basala contrôle. La championne bambwa bazo nyukuta valise ona zalaki na ndenge moka malamu te batuni nga na portugais soki valise na yo nga eza yanga yo mto tie babiloko ezalaki na kati ok d'accord toza na besoin kosala contrôle ya likanicité. La championne na ngai likanicité. L'icanicité, la championne à l'icanicité. Bazwa valise, ba matisango. Esika ba matisaka, boebi comment je peux dire, ba table e roulaka wana, ba tie valise wana, ba andi kotala. Tant ekomi na ba porte-monnaie, ba tala na ba poche eloko ezalaki te bilamba, eloko ezalaki te. O biloko no, oui eza ba biloko langa, na memeli bato. Kodo mobali apesaki. Yo munde muto kangaki valise ngande muta c'est vrai la championne ngai moko nde na sali valise mobala yaki na ba porte-monnaie na bikete okochango kuna etekamaka bien ngai moko nde na kangaki valise nanga mwa ba biloko nécessaire po balobai nanga na mema biloko mingi te ngai moko la championne tango babandi kofongola porte-monnaie na kati ya ba porte-monnaie ezalaki na ba papier aluminium batia ba putulu na kati kozo comprendre na oloba na code po youtuber moko rebo sora yoka pa aokanga video batia putulu na kati boyebi putulu biloko batiaka na zolo wana batia putulu na kati. La championne j'avais au moins 15 à 20 porte-monnaie wana nyonso to ezangaki ba biloko wana te boyebi ba porte-monnaie ya basi o ezalaka na betirete
Donc bien penza donc alobi batia papier aluminium na babiloko wana na kati. La championnat tango babandi kofongola chaque porte-monnaie tellement nazalaki na ngai yuma likanisi kutu teke ezali putulu likanisi kutu teke ezali loko batiaka na zolo. La championnat babimisi batuni oza biloko na bite eza na kati ya biloko na nga donc eza ba porte-monnaie il faut zale kotaki esika tosombaki yango. La championnat baseka ngai yavo moins 4 personnes bande kotala baseka ngai penza koseka ya koseka baseka ngai tango basilisi canton na bango donc balongolaki nga déjà esika eza wana bato nyonso bazomona balongoli nga bakosi nga na esika moko boye. La championnat bapeza c'était presque 2 kilos ba 1 kilo 800 et quelques boye ezalaki pende belé. La championnat moni batinga kraka na bite na zanga mote na mobali nanga mobali na yo wapi. La championnat mobali nanga amona na te babelela kombo na ye na microphone kete mwasi na ntel aza na besoin babelela amona na te batiela nga nde caméra ya surveillance na meka kopointe na bikete mobali na ngai yeyo mpona lakisa bango quand même ke nayaki nga moko te mais lokola baporte-monnaie wana se retrouvaki na pa na nga. La championnat kraka nde nakenda prison. La championnat presque 4 ans 5 ans ya vie na nga okota na prison oyebi to kobanda ko contacter famille ndenge nini. Donc vraiment la championnat nayebi te tolinga nani bakanganga namona ta Brésil ya libanda te à part komona na bavoiture namona juste kaka tango bazokende na ngai bakotisi ngai na loba. La championnat plein de filles congolaises plein de filles dans tous les défis nini Congo Brazza Kinshasa na ba filles angolaises o basimbisa bango touche yango lokwa na talaka yo lokwa na sepelaka na yo beta sete okutani na mobali moko ezala o wapi surtout na ba pays Afrique kebo kosimba touche okomona ke lipamboli mobala ye aza kosanjola yo afutelo biye afuta makambo nyonso nzoka ya yebi kete biloko wana soki elekaka koteka yango plus que même mbongo ya sali dépense nango. La championnat mobali wana tango na ye kobima alobi kete seki eza bakamaradi na ye nde basimbisa ye touche nzoka azalaka muta masolo wana la championnat osa nini na boyaki ye osani. La championne oso beti presque 5 ans ya vie na yo retour au bercail bata koseka baseki bato babaki te musala na bango wana même so yondo yebaki te soki batieli yo babiloko ke otemema bo il faut fongola yango fongolo tala komemaka babiloko te o chemise bien emballé na chassé bakotiela yango na kati kuna. La championnat kuna na kati ya prison plein de filles oyo ngai moko tango moto abeta lisolo neke na yebaki te nazondime mpo ngai moko nakoyi na mutambo. Porte-monnaie magique motema ya moto sanduku motema ya moto mabe beta lisolo peut-être koyo kosunga fi moko peut-être na Luanda wapi akutana na mobali mo basale même ji po tozalaki ebele na prison o basimbisa biso batouche mokilo ezanga maola champion okutana na mobali okanisa ye kolingo ya solo nzoka ye po abebisa vi na yo aye po détruire vi na yo. Nasala prison o nga natikala kokana te na vie nasala prison na nga mais eza problème te zoba liboso mayele sima ndongo lobaka o nane komela yo to koloba te kezala te mais biso ba tozwi ba problème ne to benga na diki na TV po to pesa témoignage po bandeko basi même pe bana mibali ba fongola miso po mokili oyo eza mokili yanko mokili ya intérêt mokili eza ya kibongai ngai kaka natala bolamu nanga sans koyeba kotala pasi ya moninga bandeko na bombeli bino ba détail oya mama na bango famille koma ko s'inquiéter mwana na biso bobo etu mobali pa pesa nini na ndenge na yeke te tanga komi awa boye na comprendre te mutu na ye komi soki ndenge nini ayi kokutana na baninga makambo ebele bele mobali apesa explication lokuta epa ya grande sœur
gansa robenga mobali mobala yambaka lisuute bino moboyi ba téléphone tout un problème nzamba yebana kusunga ngai na yo bana na biso mibali ya mabe basi mabe musika na bango bandeko journée malamu aimer partager conseil oyo na mutu moko akosala nini akoyeba na ko se retrouver tokutani lelo bandeko na 20h30 live bokolimbisa ngai hier j'avais promis aussi même makambo ezalaki ebeleki ça m'a pas permis tellement na bongusaki ndako et tout donc j'étais fatiguée na se sentaki vraiment épuisé moya kosala live ezalaki te mais lelo 20h30 putule komata bino mo boyebiti awa putule mataka eloko etikalaka te na moto alambaka saka nini amataka tokutani lelo na 20h30 Femme africaine, yaka kotala Mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bandeko eza super lembate mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba wata ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko monyo esepelisi ya benga kozanga liputa ya super. Atanke femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku ndeko mama. Mwasi indien alata lokola indienne. Mwasa mundima alata lokola mundibu. Bongo mwasi africaine akolata lolenge nini mama. Tobeli ba femme sans complexe. Benga Mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba kotindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super ekomeli na ndaku. Ya boye bazui wapi yaya. Ata ozana ba super yaya babakisaka kaka. Ba maeze bele moya kotia nyonso ezate benga Mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo. Puis ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo buki mbongo facilité ba mama ngai la championne mama na ko voter yo en tant que député ya ba super